Mbote na batnya so balinganga tasi de bundes na pesi bino ba coucou. J'espère que bois bien, bois bien. Maman nya so eleka bien na banda kuna bino j'espère parce que anga pe na bundes tout va bien par la grâce de Dieu. Nzamba osala grâce na e kaka ndenge ezalaka. Bana mama na ye bino to landanga na bino famille a Dieu merci mbokani na audio na zotia bolanda bino moko makambo nini ba oloba pona Marlène Tessa. Epesi pasi mingi pena mawa bandeko. Komona mabala mingi tango bala naka ezare lengi. Tango lia na bambongo ezare lengi. Tango benga na ba chérie ezare lengi. Mais ce bobeba ni boyena na réseaux sociaux. To famille na réseaux sociaux. Ba ko ko traiter yango na privé te ezara nini. Omona mwasi akomi na rando na mobali. Mobali akomi na rando na mwasi. Bandeko na ngai. Système ka kilelo to ezaki ndoki to ezanini. Kokamwa Kokamwa makambo biso toyeba kutu mwa be mama na papa bakabona mais leo bakabona la explication ebana te ti omona bakufa bakola baloba te mais lelo kokamwa en tout cas bandeko affaire eza affaire moko eza libala ya batu mais lokola na réseaux sociaux na tala ko na musika na bino ngana ko na ko tika boite fonga pe na tia mwa liloba bobi ke ngaza France 24 na bino so na ye na tia mwa liloba kaka ndenge ezalaka po esala pe ka bien makasi na bato batala hanga na babone nanga esa apeka bien kitoko makasi na bato balinga hanga to landa na audio et bongo tango to aussi sur l'audio analyse ne tombera jamais tozonga na analyse to leka ça c'est les ndeko nanga ya tonditi asa si amonia comme ni ko atiki oh elote infidélité na ye yango esali ke akima ayebi bandi mambo ya nini ya siko na minute oyo baza ensemble kaka baza ensemble te ça mikimeli na ye ayebi makambo asali yango akimi bien avant baza na bana combien bana mibale actuellement bana bazali a confisqué bana na minute papa bango zomona bana te abombi bana bongo bana bango moko réaction na bango na eza na nde donc jusque là bana bayebi histoire te donc makambo nde ekomi ntina niveau na bainternet oyo ti ezoleka boye mama azokosaka bana ke papa aza na voyage or mama ayebi ki makambo osala bana bayebi eloko te donc bana na miniti oyo bayebi te baza ocourant ya eloko te na mekana kozonga un peu mwa mokie Marlène babali na Dieu merci bakosala déjà combien d'années Marlène na Dieu merci babalani comme ni Marlène te hein comme on est Aniba Bouton comme on est Marlène Marlène wana aye ko sala ngota ngabala na star oh comme on est penza ye moka ye peut-être ça na yebi comme on est Aniba Bouton et non Marlène Bouton kombo mutu ba azalaka elongo otala ngo deux fois te on est sur non débat sur maman te Ani comme on est Ani Ani prénom na eza Ani donc so qui na quartier botuka Aniba Bouton yebi ke za Marlène biso to sali ke comme wana le sala Marlène wana bobala ye awana kini be babala na poto tabali Marlène awana kini aza mwana poto te mboka nto komisi mwana poto Allemagne aza mwana Kinshasa Congo RDC ah bon tabali la kini mekana obita na modi solo mo mukena nu ya nenge balingana na Dieu merci balingana na ndenge nini ando ya na Dieu merci za na kin awa ya balingana ubi di na Dieu merci za na poto mekana ko expliquer na mo mukena ko côté wana bon Marlène na die tant balingana te pardon ko ba ko lingana wana dans la commission grave mbokani akena poto azana mwana muke abandi donc makamuni avant l'âge mbokana kenda poto ayaka ba congé na kini et ko sala petit na Paulin place azali petit frère na Paulin mbokani ayebi ceux qui le Marlène abala na mbokana bala Marlène c'est grâce à Paulin donc Paulin dali ki mukala ya Marlène Paulin muto ayaka betaka cop donc babala Marlène na cop à travers Paulin c'est là Paulin Lek na biso oui azaki pire petit ya Marlène donc ils ont le rôle là Paulin tellement lingaki ni ba bière olala la libanda trop bimara ba staff trop akutana na Marlène tellement Marlène za muta butu tant nani petit frère nanga di ya uta wa voyage ayaka awa kan ba kenda staff na ba Paulin amona Paulin ba beta cop na Marlène a centrelé di demoni di pa lingaka pe la boutique ya comme c'est moi si anda ko comme le loté di pa lingaka ka bete ka bali tema bi mwana aza mwana kisangani yo bika bana kisangani aka lambi petit nanga na kata nzungu ali azumu te manae demoni lelo
akoma pe o akomi lelo femme légitime wana lelo mboka nanga salié mboka na biso salié wana mais lelo anga tout la biso tolo eza pasi nzambe azagiste basala mariage coutumier. Oui, Marlène na dit basali to parti nga na za mariage nga za ya mboka basala coutumier oui to kenda mariage ya Marlène na coutumier to ba pesa ka biloko na ma campagne pa noko na e po aza tatate tatate aza mwana makangu tatate mais dit aza na tata za na mama bango ba les femmes légitimes dit aza mwana makangu te siko basali ki religieux basala religieux te jusque là basala religieux te basala to sali to ke to ba doté ye to sala ka soirée na ngozala ka na boulevard na ninyo na tra na boulevard wana en face ya Sainte-Anne à diagonale ba Sainte-Anne wana côté ninyo hôtel Léon na sima nango wana to sala ka ayebi to sala ezaki na 2008 la balai na 2008 si je ne me trompe pas 2008 na fin 2008 et tout ça là mariage même jour à mariage ni wana ya salle ne wana nani boka na zalati on t'a représenté comme boka za wai bezwa la personne va bote belé est-ce que ça na poto pe mana na zala à l'aise et le ezati donc basali nini bon basala coutumier to zala na coutumier basala civil to yeba te papa mbokanya papa mbokanya kufa mama na ya zamvi mama Angel Kota ou na pesi mbote ndoyi talaka ya yo yango basala marié to fana na ndako boto mona boye pi na portail bo fungoli portail to moni boye Marlène na kota na di na bano di ayekini biso ko bande ko to yebite ka yekini to mona ka bo basali mariage basali civil basala civil bango moko ni famille na biso ni noko ya mbokani ni mama mbokani ni ya mbokani ni biso bande kwa mbokani ni biso baleka bande ko ni nyos mutu tazana na fetwa apaka ka Marlène na mama na ye na ba petit na o bato balabala wana zozo wana ici là mais quand on expliquer bon avant bon pas comme à niveau wana bon dans andeni na Marlène famille ya bino na Marlène comme dia ndoza la ti ya ni na poto anda yo tala bino bonda o vivandeni amana oya azoya na ndako mana zoya pa tata mwasi na ndako oya fandi a passer pe journée bon à la sepena abomba ki manzaka quoi to mona ki pa ke oui au mwasi atala mutabata maleko na mayele atala biso c'est comme ton kaka ba lati anu akeka ka poto a changer face agina poto ndeni ni Marlène babalié to ça bali na repese exemple to bala ki tout vendredi. Après dimanche je vais voyager na maman na grande sœur na biso Agnès na ye Marlène yango et comme le jour où jiba ke ne voyage ba ke aéroport et ça là que Marlène a été arrêta et vol atikalaka maman na grande sœur ba kendaka après ce qui 2 ou 3 jours Marlène a pour rejoindre bango na poto tant wa kobi tala moi ma be na ko koma poto ebisi mba na yo maman na yo maman na ngapi fois ya karani aya poto ka mikolo mba tellement da ba tiake na tanzungu na ba lambeli biso ya ndeko asali effort maman mbali ay maman mwasi ayekoya maman mwasi tanga ayekoya balala ka chambre moko na maman la biso oui balala chambre maman la biso parce que maman biso la maman catholique maman légionnaire parce que chaque 0 heure à la mukagasa la chapelet soki tata maman la muki na ba 0 heure au chapelet wana na mbete maman Marlène za la kate maman mwasi azate on enfin parce que baki azawa baki ko se soulager ou comment tu vas répondre nino dans les calibons chaque 0 heure maman na les calibons tema maman na ngaza mutu nzambe déjà comprendre mais lambele maman ba mutu sala biloko wana ke lelo poser question na okaka makambo ezawa kisinde boti kolanda audio bana mama na oti kotiela bino mokili makambu mokili peza na mwa ba surprise nangu na makambu nango pe ebele kaka ndenge ezalaka toloba pe vérité to kende pe tozongi pai kolanda pe ba audio kolanda bande kwa die mwesi mbokani omona ke bazaki vima ko profiter na bomengo ya na bango vraiment te ezaki mingi ya muta profiter na bomengo na ezaki Marlène na mwasi me soki likambo vraiment olandeli nde makambo ekene to kokota na kokotela mwasi kana loyengete Marlène muta profiter na bomengo par rapport ya famille na ya Dieu merci na ebite so Dieu merci ezaki complexe ya omona mwasi awengenga mwasi apembe na ebite poko tala nzembo Marlène pesa bayembela epa fali nzembo na fali moko alobaki afutsaka bato ba nzembo a partir ba 100 000
ba 50 000 donc Dieu merci a dépensé mi pour na Marlène mais pour na famille na été il paraît na on a delvo kuna ndako na mo ya famille eza inachevé atikala ko silisa ngote eloko skoni na ngo esala mutu akoma na niveau wana okosunga famille na ote mais ozo préférer nyonso sela ka mwasi aza mwasi na oui mama bana no oui osala mais sela pe famille de l'autre côté Marlène azaki pe mabe so ozaki malamu il fallait ko ebisa mobali na oke non sunga pe ba mama za veuve mobali azate azaye moko et ozala malamu mingi osunga pe ye parce que so ozosunga ete ko sala bien te bo mona ndire ko ngam na otinda yo biso tout ozaka basi ozala mobali ozo ebisa mobali non tinda pe mbongo na Afrique pe na famille na opo famille na yo kantonje le ko ngam na opekisa otinda mais tant Marlène azo profiter ka ye moko aosombela ngo ba sac ya cher aosombela ngo ba biloko ba voiture ba nini lelo muto akotelo na famille azate belle famille ekotelo te mais so ozaki bien na mobali na o belle famille ngai ekotela yo eloko elakisi ke oza matérialiste Marlène eza mobali tanga komi na tanga pasi yo lubi osenga divorce parce que mobali akoka esute donc elakisi ke oyelaki mbongo ya Dieu merci oyelaki bomengo po soko oyelaki bomengo te olinga ko boya mobali na ote libala ezalaka pour les meilleurs et pour les purs nde libala ezalaka lobaka nzamba kabola bino mais tango yo ndimi kolongo na libala na oboti na mobala na bana mibale mama oyelaki mbongo ata oloba kende ngo poster soki ke poster voiture moko ke voiture eza voiture to na zai na âge ya 18 ans première voiture nanga to boyi te mais ezaki mbongo neti ya lelo te olie mbongo mwana batu mbongo ne sili siko eloko yozo sepeleza ke bokabola ba bien bokabola ba bien na ye parce que boboti na ebana bosaki ne mariage civil bokabola ba bien Dieu merci zwa mayele parce que obeti bale sili carrière esili famille na ba profiter na eloko te kotala ba famille makambo oloba baka ba pauvre ezalaka nini et puis passe na mawa bandeko na ngai bandeko obozaka obali mwasi nyonso lingika mwasi azwa ozokanisa mwasi akomi nzambe mais famille na omo ozosunga bango te bozwa mayele na lisolo oyo na likambo eleki epai ya Marlène Mbokani na Dieu merci Mbokani après avoir mbongo mwasi kosila ba retomber ye et moi napesaka ami d'achature vraiment ba mango koto ba respect belé ba aza mwasi malamu mageto atambola na ba mabala kilikili mais jamais otika lo mona ye abwena mobali mobe alika na télévision ya ko expliquer biso ke mobala na sala yenga boy mobala na kenda na ngaboy mobala na zongsa yenga boy akosala yango te avanda kana calme na ye système ka ya papa chéri nde aloba na oloba te amida kenda na obunga ta bo fingi bolakisa raison bolakisa tort etali ete mais Marlène okamusinga na ndo quand ça charisme mais na charisme ezate ma trop bo partager bo like na suki na à la prochaine vidéo bye bye.